Bonjour, bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Topesi bino bambote bisika nyonso bozwami na ngonga oyo. Émission na biso ya Diaspora Debout ebandi tango ekoki tosolola masolo ya mboka na biso ndenge tomesana. Tosengi na bino batu oyo bopesi biso confiance, batu oyo bozako pesa biso fidélité pe bolakisi bolingo na bino epa na biso, bo continuer na ko soutenir biso, tozali reconnaissant na bino, tozali ko pesa bino merci vraiment na fidélité pe na soutien na bino. Ndenge bozako landa ba émission na biso ezali makasi oyo bozo pesa na biso parce que ba information oyo tozali na yango esengeli kaka topesa rango na bino peuple congolais, bino nde bozali bakolo mboka. RDC pays oyo Nzambe apesi biso ezali mboka na biso. Ezo senga tangu nyonso tozalaka informé, tozwaka vraiment ba information ya makambo oyo ezoleka na mboka na biso. Ezo senga tangu nyonso tokutanaka boye, tosololaka, topartageaka, po toyebaka nini oyo esengeli tosala, parce que na moment oyo mboka na biso ezo passé na batamoko ya pasi, mboka na biso ezo passé na tamoko ya molili oyo ezo senga biso nyonso ba congolais to sangana, to bundela mboka na biso, to luka ko sauver mboka na biso. Soki biso nyonso ba congolais to sangani, to simbani loboko, monguna akolonga biso te. Soki kaka totali bata o eleka na tan o toza nango siko to omona ke différence eza ya makasi, parce que ta o eleka ki monguna sakana ki na biso mingi, monguna zwaki possession likolo na biso, monguna longa ki biso pe a divisa ki biso. Ndenge balobaka diviser pour mieux réussir, to diviser pour mieux régner. Monguna vraiment a divisé ki biso po ye a régner. Pe monguna a régner ta molai na kati ya mboka na biso. Kasi soki totali banda biso ba congolais to komi koyokana, pe to komi ko sangana mukie mukie, tozomona pe tango nyonso biso toza ko sangana, tango pe banguna baozwa échec. Donc unité na biso, bomoko na biso, ndenge tozo sangana, ndenge tozo yokana, ezo faire échouer plan ya banguna, plan ya binemi, plan ya bayini ya mboka na biso. Tozo mona ndenge biso peuple congolais, même classe politique na biso, ndenge bakomi ko sangana, ndenge peuple congolais akomi kozwa conscience pona mboka na ye, ekomi ko salake banguna bakomi ko perdre mboka. Banguna bakomi ko échouer. Ba infiltré na ba traître bakomi ko bima na poasa. Ba complot nyonso oyo banguna ya Congo bazo sala ezo bata malisusu te, ezo bima na poasa. Pe ba complot na bango nyonso eza ko échouer. Anta moko te eza ko réussir. Nyonso wana ezo lakisake union fait la force. Na bon moko nde tokolonga. Yangwana na émission na biso ya Diaspora Debout tokozanga kate ko mobiliser pe ko sensibiliser peuple. Monguna o ayaki ko diviser po a régner, ndenge bango moko ba mindele balobaka diviser pour mieux régner. Na mboka na biso mieux régner wana na kati ya division ekozala lisusu te. Siko ekomi tango ya bana mboka ba régner na bomoko, ba régner na kati ya bolingo, pe bana ya mboka tozwa mboka na biso République démocratique du Congo ezonga na maboko na biso, tozwa ngo mobimba pe to banda ko sepela na richesse oyo Nzambe atia na mboka na biso, oyo banguna na biso ba s'enrichir tamulai, biso bakolo mboka to souffrir, biso bakolo mboka to lala nzala, biso bakolo mboka to lala na bamalili, biso bakolo mboka to tiki mboka na biso to bimi to kina mboka bapaya pona koluka
pe na koluka wana o tozo na mboka mupaya tozo sunga bandeko na biso o baza na kati ya mboka po banguna babotola ki biso mboka na biso kasi banda to bandi kozongana bolingo ekomi kozonga unité ekomi kozonga conscience na biso ba congolais ekomi kosala po na mboka na biso ba patriote ba telemi bakomi kolakisa o eza capacité na bango esali ke banguna bakomi ko échouer Congo ezongi na maboko ya ba congolais nzambe ya bolingo pe apesi biso pe atindeli biso musali na ye mwana na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzambe apesi pouvoir apesi Congo na maboko po asala malamu po na peuple congolais à se retrouver, peuple congolais à bénéficier, peuple congolais à se réjouir, pe esengo pe valeur ya peuple congolais ezonga. Yango wana tango nyonso biso tokozanga kate po na koyebisa peuple na biso to sangana, to lingana entre biso na biso ba congolais, pe to linga mboka na biso République démocratique du Congo. Et ko sala ke banguna na biso ba échouer total pe ba infiltrer na ba traître o ba tiela biso ba kobima na puasa bango nyonso pe mission o ba pesa bango et ko échouer en tant mon côté et ko kokisama na mboka na biso biso nyonso toyebi ke na émission na biso ya Diaspora Debout to bandaka yango na konetola kombo na Yesu Kristo. Na émission na biso ya lelo toye konetola kombo na Yesu Kristo likolo na nyonso Yesu Kristo o azali elikia na biso azali espoir na biso azali nzambe na biso azali mokonzi pe mobikisi na biso yango wana ndeko yo mutu oyo oza envie esengeli okumisaka Yesu Masia po lobi soki okufi okoka lisusu kokumisa Yesu Masia te tokokumisa kaka Yesu Masia tango toza envie tango toza kopema tango toza na bomoi tango toza ko vivre nde nzambe aza na posa na biso tokumisaka ye tosanzola ye tozala reconnaissant epa na ye na bolamu nyonso oyo aza kosalela biso ndeko na ngai zala reconnaissant pardon zala reconnaissant na nzambe oyo aza kobatela yo na journée mobimba obimaki pe ozongi na ndako na kimia eza na ebele pe babimi bazongi te babengi ba famille na bango baya kotala ndeko na bango akufi mususu pe abimaki asali accident mususu pe abimaki akekweya maladi besika akendaki mususu pe malchance aza innocent mais azui problème mususu pe akutani na babandi bakangie baenlever bamemie bisika moko oyo akomi porté disparu kasi yo mutu oyo obimaki otamboli okendaki musala okendaki église okendaki kosala business okendaki kosala propre na yo osali yango pe malamu ozongi pe na ndako en tout cas zala reconnaissant pesa nzambe merci yebaka kopesa pe nzambe merci na journée mobimba ndenge eleki avant kolala kotika pongi pe butu na maboko na nzambe nzambe abateli yo na butu abundeli yo bitumba ya butu na tongo apesi yo souffle apesi yo susu makasi ya kolamuka po obima okende lisusu koluka okende lisusu musala okende kosala business avant obima tango lamuki pesa susu nzambe merci na souffle oyo apesi yo yango wana ezaleki exaltation na biso oyo tozalaka na yango na ba émission na biso nyonso tonetoli kombo na Yesu Kristo likolo na ba kombo nyonso tonetoli bokonzi na Yesu Kristo likolo ya ba bokonzi nyonso likolo ya ba roi nyonso likolo ya ba empereur nyonso likolo ya ba maréchal nyonso likolo ya ba général nyonso likolo ya ba officier ya niveau nyonso Yesu Kristo aza likolo ya ba l'homme le plus riche du monde l'homme le plus fort du monde
likolo ya ba président, likolo ya milimo nyonso. Yesu Kristo yende nzambe ya solo, yende nzambe papa, yende nzambe créateur, to netoli ye parce que yende nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob, nzambe ya Moze aedi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Tokoti na émission na biso ya lelo, to pesi bino vraiment bambote bisika nyonso bozwami, bisika nyonso oyo boza kolanda émission na biso. To sengi na bino bo continuer na ko soutenir biso ndenge boza ko soutenir biso. Bo continuer na ko partager ba vidéo na biso, bo continuer na ko aimer, ko like ba vidéo na biso, pe toza na posa ya ba commentaire na bino. Bo komantaka par rapport ya ndenge boza ko comprendre ba émission pe ba sujet oyo toza ko lobela na kati ya ba émission na biso. Bo lobela kapes par rapport ya ba sujet moko na moko oyo toza ko lobela na émission, toza na posa to monaka ba commentaire na bino e kosala biso malamu. Yo mutu première fois o landa émission na biso, kota na rythme ndenge baninga mosusu basalaka, baninga mosusu basabona, yo pe sabone, bapartageaka, bakomantaka, pe bazo like, bazo aimer ba vidéo na biso. Même soki olandaka biso nan osabonate, ndeko soutenir biso, pesa biso makasi, s'abonner, commenter, like na ba émission na biso tango ozako landa yango. Tokoti na ba sujet ya émission na biso ya lelo. Sujet na biso ya liboso toko solola oezali audio oyo Jomi Numbi autaki kosala. Jomi Numbi a lobeli biso ba vérité, toye koyeba ba vérité ebele na nzela ya audio oyo Jomi Numbi autaki kosala. Toko expliquer pe toko lobeli yango na émission na biso ya lelo. Toko lobeli lisusu o ezali condamnation ya Jama Kabund. Jama Kabund bauti ko condamné 7 ans. A kosala 7 ans de prison. Carrière ya Jama Kabund esili. Vision to projet na o azalaki na yango akoma mokonzi ya mboka ekomi na ndoto ya baba oyo bako betala kango lisusu lisolo te pe to kosolola kango lisusu te. Jama Kabund ake kopema na kati ya prison, ake kolia vungule. Histoire ya Jama Kabund esili. Tokosolola lisusu ndenge bana ya Mbandaka na bana ya Kikwiti baboyaki Moïse Katumbi. Moïse Katumbi lelo oyo peuple congolais akomi koboya ye bisika nyonso oyo ye aza kokende. Balingi ko sentir ye te. Peuple congolais aboyi Moïse Katumbi na mutema moko. Peuple congolais a eu conscience. Peuple congolais ayebi lelo vérité. Pe proposition oyo ya loi ya 100% de père et de mère ya Noël Chani et sali malgré ba député nanu ba voter yango te kasi loi oyo ezui esika na mitema ya peuple congolais. Peuple congolais a komi ko agir par rapport ya loi oyo ya 100% de père et de mère po ozala mokonzi na mboka na biso. Toko lobele yango pe toko solo yango na émission ya lelo. Toko solo la si ba pesi o ezali recettes oyo Rwanda na mokonzi nango Paul Kagame baganyaka na frontière na biso ya Bunagana. Plus de 8 millions de dollars par année. Paul Kagame aganyaka na frontière na biso ya Bunagana. Tokolobele yango na kati ya émission na biso ya lelo. Ezali kaka ngai ya bino Anderson Balapabo oyo bino moko bobenga kanga leader charismatique ya diaspora.
bino moko bobenga kangai mot premier bopesanga kombo bobenga kanga étoile de lumière, étoile du berger, étoile de Dieu. Nga atake musali na bino nazo sale la bino atake mobundeli ya mboka na ngai na boya kango te na nzima yango po naza musali na bino naza ko salela bino peuple congolais pe naza ko bundela mboka na nga moko oyo naza na yango mboka na biso moko oyo toza na yango République démocratique du Congo oyo tolobaka RDC eloko ya makasi tokotika yango ekende te tokobunda kino tokozwa victoire totale pe naza ko défendre oyo ezali ba institution ya mboka nanga surtout l'institution présidentielle oyo tobengi na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Fachi Fondation Fachi Mobongisi abongisa atala te wana eza kombo oyo toko votele toko pesele deuxième mandat pe majorité parlementaire Fachi Mobongisi abongisa atala te. Tokoti na premier sujet ya émission na biso ya lelo tobandi na audio ya John Numbi autaki kosala. John Numbi na kati ya audio na ye alobi makambo ebele kasi tokolobe ya mingi oyo ezalaki vraiment nécessaire oyo eza très important oyo tozwi na kati ya makambo nyonso alobi. John Numbi abandi nanu na kotake mokonzi na ye mutu oyo akomisa ye soda pe ki soda oyo bakomisaka ye babandaki ye mbala moko na ki officier. John Numbi abandi ki soda na ye te ndenge basoda nyonso babandaka na se bazomata bagradi moko na moko ti bakokoma général. John Numbi abandi mbala moko ki soda ne na ki colonel. Mbala moko ki colonel après colonel akomi lieutenant ti ake akomi général. Général mbala moko babandi ko pese ba grade ti akomi na 5 étoiles. Donc akomaki au sommet na kati ya armée na biso alekaki même chef d'état-major ya mboka na biso John Numbi azalaki likolo na ye. Pona nini John Numbi asotaki ba étape mbala moko azwaki ba étape ya likolo pona John Numbi azalaki rapproché ya confiance ya Joseph Kabila Kanambe mwana ya Ipo Kazembere oyo azali ancien président ya mboka na biso oyo tozobenga azali sénateur en vie un infiltré oyo batielaki biso ye na au sommet de l'état na mutu ya mboka na biso oyo apesi mboka na biso na Rwanda apesi Kagame pouvoir ya koyiba ya koboma ya kodétruire biso ba congolais. En tout cas biso tozali reconnaissant likambo oyo tokobosa naka yango te nani oyo asalaki ke mboka na biso ekweya nani oyo asalaki ke Rwanda azwa mboka na biso na possession nani oyo asalaki ke Rwanda akoma na capacité ya kobomaka biso ya koviolaka biso pe ya koyiba richesse na biso ezali mwana ya Ipo Kazembere na kombo ya Kabila Ipo Kanambe yenda salaki ke Rwanda azwa pouvoir na mboka na biso. John Numbi alobi Kabila azali congolais te. Kabila azali mupaya azali rwandais. Nini yango esali John Numbi po abanda koloba makambo ya boye. John Numbi alobi mama Kifwa mwasi ya Kabila oyo
akosaki biso ke yenda azali mama na Kabila. Nzoka yen azali mama na Kabila te. Ye azali mama na Kabila te. Ye mutu abota Kabila te. Yangwana tozo senga na justice aluka fongola dossier pona mama oyo. Mama oyo faut bakanga ye. Parce que akosaki république andimaki kokosa biso pona un infiltré mupaya afin de la biso na mutu ya mboka anyoko la biso aboma biso pe bazwa richesse nyonso ya mboka na biso. Aza mama ya Kabila te. Tala ndenge mama oyo akosi biso. Tala ndenge mama oyo akosi bakatange, akosi peuple congolais. Jomi Numbi aye koloba lisusu ye aza na ye na posa ya makambo ya ba election te, kasi ye susi na ye ezali nde Katanga. Alingi kolobela makambo ya balkanisation. Posa na Jomi Numbi komi baluka bakata Katanga. Katanga pe koma pays indépendant. Wane ezali susi ya Jomi Numbi. Kasi biso to senga na justice ya mboka na biso. Il faut gouvernement na biso asala diplomatie ya makasi. Basenga Jomi Numbi bisika oyo ye akima bisika oyo ya kenda. Azonga na mboka aya kusamba. Mboka na biso Congo ekotikalaka kokata na te. Ndenge président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki anta 1 cm ya mboka na biso ekotikalaka kokende te. Jomi Numbi ata bomati likolo ata bokiti na se mboka na biso jamais ekotikalaka kokatama. Katanga jamais ekotikalaka kolongwa na République démocratique du Congo. Katanga etikali province ya République démocratique du Congo ekotikalaka jamais kolongwa pe balkanisation ekotikalaka jamais kosalama na kati ya mboka na biso. Wana il faut boyebaka yango. Anta ba Américain ba soutenir bino. Anta ba Anglais, ba Français, ba Belge ba soutenir bino. Ba pesi bino nyonso esenge ba pesa bino kasi boko tikalaka kolonga te kokabola Congo. Mabele ata moko te ya Congo ekotikalaka kokende. Na Congo toza bon moko to continue bon moko pe ba province na biso nyonso ekozala protéger nyonso na kati ya carte ya mboka na biso RDC ekotikalaka kolongwa te. Ndenge Fachi mobongisi abongisa tala te ndenge alobaki anta 1 cm ya mabele ya mboka na biso ekotikalaka kokende te. Wana ezalaki makambo oyo Jomi Numbi alobaki kasi tozo senga na gouvernement na biso basala nyonso vraiment baluka basenga Jomi Numbi azonga aya kusamba na ba crime nyonso oyo ya sala. Aboma batu ya Buja Congo, aboma yende abomaka Chibeya. En tout cas Jomi Numbi il faut oya kusamba. Mama Kifwa yo oza mama ya Kabila te okosambaka bako kangayo. Toleki na likambo ya Jean-Marc Kabund. Biso nyonso toyebi Jean-Marc Kabund mabeni ni oyo asalaki na mboka na biso.
Jean-Marc Abound akomaki coopérer na banguna ya république na binemi na biso bakosi ye que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza faible yende mutu asimbi pouvoir soki ye azate Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoka eloko moko te. Présence na ye pembeni ya Félix et sala que Félix asala malamu pouvoir ya Félix ezala fort. Kasi soki ye abandonné pouvoir ya Félix akokwea Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoéchouer na mandat na ye et puis ye Jean-Marc Abound soki atie libaya yende akozala favori oyo peuple bakolanda po bapesa ye pouvoir. Biso nyonso toyebi confiance nini oyo président Félix apesaki na Jean-Marc Abound. Président Félix azalaki reconnaissant parce que tozui pouvoir Jean-Marc Abound yende azalaki secrétaire général ya parti na biso patrimoine national IDPS. Il fallait qu'il bapesa ye ba valeur o esengeli en tant que secrétaire général ya parti au pouvoir. Tant le président a bandi ko salela musala na ye a bandi na place de ya ki président akoki jamais lisusu kozala président ya parti parce que constitution ya mboka eza ko pesa président de la république pouvoir te ya kozala président ya mboka pe ya kozala président na parti politique. Donc soki président ba voter comme président ya mboka, il faut otika parti politique parce que yo okomi ko gérer mboka mobimba oza lisusu ya parti na yo te. Nde président Félix atikaki makambo nyonso epai ya Jean-Marc Abound. Pe président Félix na collaboration na ye nde asalaki ke Jean-Marc Abound azala premier vice-président ya Assemblée nationale pour na ko surveiller nyonso ya Assemblée nationale po banguna ya Congo oyo tobengaki na kombo ya FCC bakoka kosala ba magwite po bakoka kosala mabete yango wana esengaki il faut moko oyo azali ya confiance ya président azala wana pona ko contrôler. Kasi président apesi Jean-Marc Abound confiance, Jean-Marc Abound a komi ko salela yango na ndenge ya mabe. Ebotisi Jean-Marc Abound mapapu. Jean-Marc Abound a komi orgueilleux. Jean-Marc Abound a komi komimona ke président Félix lisusu te na mutu ya mboka esengi yende akoma président pona orgueil oyo ye akomaki na yango. Nzoka président Félix apesaki eka confiance parce que tozu pouvoir elongo tika ete yo ozwa ba engagement oyo ozala lisu na ngai na Assemblée nationale pona ko empêcher ba projet to complet ya mabe esalama te. Jean-Marc Abound abebisaki bata FCC balongolaki ye na kati ya bureau oyo ezalaki kokamba Assemblée nationale. Toyebi ndenge nini mention oyo ekotaki pe ndenge balongolaki Jean-Marc Abound premier vice-président ya Assemblée nationale balongolaki ye. Avant kutu balongola ye, président abengisa ancien présidente ya Assemblée nationale Mama Mabunda. Président Félix apekisa ye solola na bango na tambwe mwamba ke bosala eloko obino wengi bosala te. Jean-Marc Abound kuna azali sunanga nga moko na koki kozwa ba place nyonso te yangwana na tie Jean-Marc Abound po asala oyo kozala volonté na nga pe asurveiller ka makambo nyonso oyo eza kosala makuna
Mama Mabunda, ancien présidente ya Assemblée nationale, ba humilier président, bazwa audace ya koyebisa président ki yo zanani po o empêcher biso, okoka ko empêcher biso te. Jama Kabund lokola alakisi biso musapi, il faut biso to lakisa eke biso batu to tchaye na esika wana, biso toza kolongola ye parce que pouvoir eza na maboko na biso, eloko moko te eko yela biso parce que toza na makoki pe toza bien préparé. Ba yebisa président de la République, président ayebisi bango, asepilier bango, ayebisi bango bosala yango te. Soki likambo ezali to luka atake toza na coalition, to solola to bongisa, to yeba ndenge nini tokotambola, kasi to koma na niveau oyo te. Ba Emilia président na maloba na bango, ba mona président pamba aza eloko pamba. Parce que pour na bango ba yebaki ke pouvoir nyonso efandi na Yeme Kabila Kanambe mwana ya Kazembere ipo. Et ko sala ba eko longola Jama Kabundu. Tant ba longoli Jama Kabundu, nde président yebisi bango abi abo. Oyo nga na lobi na bino na motema malamu. Na sololi na bino na malembe, na kimia, kasi bino boboyi koyoka oyo nga na lobi na bino. Sikoyo, tokotana entre nga na bino na naza mokonzi ya mboka. Président asala bakweisa Mabunda, bakweisi gouvernement ya Ilukamba. Président a changé majorité eye na ngambo na biso. Tango majorité na ngambo na biso, mutu o azalaki premier coordonnateur o azalaki kokamba majorité na kombo ya Union Sacrée ndenge salamaki ezalaki Jama Kabund. Bota la valeur au président apesaki ye. Ba rencontre nyonso, ba réunion nyonso au président azalaki kosala pona avantage ya mboka to pona koyeba ndenge nini Union Sacrée ekotambola na ba leader nyonso ya ba parti différent. Tant président azalaki koyamba bango, ezalaki na mutu moko oyo azalaki ko participer pe azalaki wana po ayeba nyonso po makambu nyonso ezala transparence na misu na ye, ezalaki Jama Kabund. Boyoka confiance oyo président Félix apesaki na Jama Kabund. Siko na nyonso wana na confiance nyonso wana, Jama Kabund amonaki yango pamba, ye amonaki lokola bapese confiance oyo esenge. Tomona Jama Kabund ndenge a tie mutuka ya mama Marx, mama président oyo asengeli na respect. Mwasi ya super héros national ya mboka na biso, ya père de la démocratie, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mwasi na ye, oyo babundi na ye lit, plus de 37 ans, ya lit, oyo esengi ke lelo biso tozwa pouvoir. Mama Marx azali monument vivante, oyo akoki kobete la biso ba histoire ya bitumba ya papa Etienne Tshisekedi ebandeli kino suka. Akoki ko expliquer biso tango papa Etienne Tshisekedi azalaki kobela nini ebandaki kosalama. Tango papa Etienne Tshisekedi abandaki kokende kutana Mobutu, tango aza kozonga na ndaku na ye, tension na ye ebandaki kozala ndenge nini. Papa Etienne Tshisekedi abandaki koyebisa ye nini chaque fois. Abandaki ko expliquer makambu nini. Secret ya papa Etienne Tshisekedi po azala na force ya ko continuer na combat po alemba te. Mama Martin ndako ko expliquer biso nino e bandaki ko sala ke papa Tshisekedi aboya ba montagne ya bambongo mine baza ko proposer, aboya corruption, aboya bo continuer so Mobutu abandaki ko liga pesa e, mais abandaki ko liga a sauver ka Congo. Eloko nini bandaki ko motiver ye. Mutu ko expliquer biso bakambo wana nyonso ezakaka mama Marx. Siko mama oyo azana ba secret ya boye.
Mama oyo akoki kobetela biso histoire ya combat na biso oyo tobundi kino tozwa lelo pouvoir. Mama ya ba Congolais nyonso, même ba oyo baza na opposition, même ba oyo baza na pouvoir. Pe lelo oyo bato baza na opposition boyoka baza koloba ke bango bazali bana ya Etienne Tshisekedi po na kati ya politique. Bango baza kobunda bitumba papa Etienne Tshisekedi baza ko continuer yango na bitumba oyo bango baza kobunda, mais baza na opposition, mais basi ba trahi mboka, baza ba traître pe ba infiltrer, mais ba salela ka kombo ya papa Etienne Tshisekedi. Siko na vérité pouvoir oyo toza nango nde tozo salela vision ya papa Etienne Tshisekedi. Siko mutu ya ndenge wana mama mat, il faut to lengela to respecter, il faut to lingaye, to bondela kapona ye, il faut to soutenir ye, to lakisa ye bolingo. Mama mat Kassalu Tshisekedi. Mais Jama Kaboun azwa audace ya kotia mutuka na ye ba pine, ya kotia mutuka ne ba mbeli, ya kopanza ba pine ya mutuka na ye. Jama Kaboun ake musika pona kolakisa kazo banga présidente, ba menacer officier ya garde républicaine, batu o ba bate la ka président. Nyonso wana po apesa bango kana, basirika, basala coup d'état, topé ba assassiner président. Jama Kaboun akenda kota la président na OIA, bisika président zalaka. Aboya kote le manaba barrière, akoma ko gange la ba soda, oyo ba osala sécurité, koyebisa bango ke bango ba yebi Félix Antoine Tshisekedi te yenda yebi bango. Ayebi Félix Antoine Tshisekedi malamu. Azana eloko ko banga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Po yende mutasali ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa pouvoir. Eza peuple congolais te, eza nzambe te, eza nde ye. Donc Jama Kaboun a se préparaki. Tangu baye ko menacer ye na ndenge bango ba menasaki officier ya garde républicain pe ba botolaki ye munduki. Tangu sango ke na garde républicain toyebi ba soda ndenge ni bazalaka. Bango balingaka te moko na bango azwa problème. Soki bobeti moko na bango, bobotoli moko na bango eloko, bango bayaka na revanche après kimia to réconciliation eyaka na sima. Tangu ba agir pe ko agir wana tomonaka bango ndenge bakotaka na lupangu ya Jama Kaboun. Lupangu ya Jama Kaboun ezaka na ba video tina kati ya ndako. Kasi toyaka komona ba video ka ya kati ya ndako ndenge biloko ya ndako epanzana. Kasi ndenge ba soda bazo panza biloko na ndako ya Jama Kaboun totika komona yango te. Tomona bango ka nde baosala batu ya libanda. To na porte ya ndako ndenge bakoti na ndenge bazobima. Mais ba video na bango na kati ya ndako ya Jama Kaboun tomona yango te. Donc ndako ya Jama Kaboun basi ba preparaka ba panzaka biloko, basi basalaka nyonso basalaka balingaka bakosela basoda ya garde républicain, basoda oyo babatelaka président. Parce que soki mutu aza na tembe balukela biso video oyo basoda baopanza biloko na kati ya Jama, na kati ya ndako ya Jama Kaboun. Omona ke etikala komona na te video wana. Jama Kaboun a twinte ke azako démissionner. Bolingo ya bana IDPS, bolingo ya ba mama ya IDPS, bakei kolela Jama Kaboun, kosenga Jama Kaboun, pardon, Jama Kaboun a démissionné te. Jama Kaboun a chrétien ba mama ya IDPS, a chrétien bana IDPS, a chrétien peuple congolais, a yebisi bango esengo na bino ezali esengo ya courte de joie, esengo ya tango mokuse, ya nikola kisake pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mobongisi abongisa tala te, ezali pouvoir ya tango mokuse. Jeton wana Jama Kaboun abwakelaka biso, abwakelaka biso. Jama Kaboun ba bondeli ye. Kasi
na suka suka Jean-Marc Abound aye ko agir mabe. Ne communauté de discipline ya parti batali mabe nyonso Jean-Marc Abound asali balbi Jean-Marc Abound aza de traître comme ko coopérer de na binemi pe mabe nyonso oya sala basangisi yango bamoni akomi danger pour la nation soki batiki ye mabe koya bazui balongoli ye na kati ya parti babengani ye. Jean-Marc Abound oyo azalaki na mission pe vision comme président aye kosenga voyage akei tomoni ndenge ake akutani na banguna ya république akutani na ba opposant ya pouvoir en place akutani na bato balingaka biso peuple congolais te tomona na ba photo tina kotanga bakumbo na bango ezate. Jean-Marc Abound azongi asali discours ya lokuta sortie médiatique ya makambo ya lokuta alobi bambongo ebimaka na budget na mboka na biso eza kokende na ba paradis fiscaux. Félix Antoine Tshisekedi tellement aza président na mutu ya mboka na biso eza en danger. Jean-Marc Abound asali ma déclaration maloba moko po aïnisa président Félix na peuple. Justice baye ko fongola dossier po na ye bakangi ye eloko basengaki na Jean-Marc Abound yo ozalaki secrétaire général ya IDPS yo ozalaki premier vice-président ya Assemblée nationale yo nde ozalaki cadre numéro 1 ya Union Sacrée. Donc makambo yo lobi eza makambo moko sérieux. Pesa biso ba piste toza na posa toyeba bambongo wana ezaki kobima ndenge nini. Pesa biso kaka ba piste ba preuve ya makambo wana tokotika yo ozala libre soki opesi biso ba preuve. Jean-Marc Abound akomi koloba ye asalaki ba déclaration wana en tant que aza opposant. Nanango ayebisi bisoto ayebisi batuke soki oza opposant il faut koselaka président de la République makambo. Critiquer gestion na ye eza mabe te oui. Mais kokosela makambo te ezali mabe même ba loi ya mboka eza ko condamner. Parce que quand c'est la mutu makambo, même il a dit commandement, ba lobby ke okoko c'est la moninga na yo makambo te, okoloba makambo ya mabepo na moninga na yo te. Même na loi ya nzambe, ezako boya okoko c'est la moninga makambo. Nana yebisyo ke soko za opposant, il faut lobaka lokuta. Opposition ezali pona kosunga pouvoir. Kobimisa mabe au pouvoir ezo sala. Avec ma preuve. Ko conseiller pouvoir azonga na raison. Ko recadrer pouvoir soki pouvoir ba sala ba erreur. Ko dénoncer mabe oyo, gestion oyo, pouvoir ezako kamba, to ko critiquer neza musala ya opposition. Kasi musala opposition eza ko kosela makambo te ko bukela mutu lokuta te siko yo Jean-Marc Abound tangu yo zo kosa makanisino ezalaki nini siko justice babengi yo pesa ba preuve okomi koloba oza opposant ba déclaration oyo osalaki en tant que opposant eza na sens te. Et dans la sensité, opposant Moussala neza ko critiquer. Critique nga ozala malam. Ne sali ke ba membre ya parti ya Jean-Marc Abound, ba militant ya parti ya Jean-Marc Abound, bazalaki ya kolemba. En tout cas, ba bungisi espoir kasi ba sali ba déclaration, c'est normal ba sa ba déclaration.
par rapport ya ndenge bango bazo kanisa toza na état de droit toza na démocratie baza libre malgré misusu ba condamné balobi que Jean-Marc Aboun il fallait qu'il azala libéré à sali mabete misusu balobi que yesengaki bakatela ye azwa 3 ans ndenge nini ba changer bake bakateli 7 ans donc bat na batu basali ba déclaration misusu balobi état de droit ezate démocratie pe ezate bazokosa biso na démocratie pe état de droit na mboka na biso ezali te wana ezali maloba ya bato ya Jean-Marc Aboun tolingi to conclure to lobake pona Jean-Marc Aboun vision to projet zaki nango po akoma président ya mboka to sengi na ye abosana yango parce que 7 ans de pouvoir donc si président Félix a aussi sa deuxième mandat Jean-Marc Aboun na ozalaka na prison donc président mosusu akoya après Félix Antoine Tshisekedi o akozala dauphin ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc Jean-Marc Aboun akoya kokuta remplaçant ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 2028 yesiko Jean-Marc Aboun akobima na 2029 donc akoya kokuta makambo nyonso eza déjà ya kobongama nde kosenga siko Jean-Marc Aboun abandela lisusu à zéro à préparer lisusu à se préparer lisusu pour na élection oyo ekosalama na 2033 so 2034 est-ce que Jean-Marc Aboun akozaka na capacité ozaka na makasa ozaka na makoki tondimi te donc pour na Jean-Marc Aboun carrière politique na esili Jean-Marc Aboun bye bye bosana nyonso qui peut luka o sala ke ndenge nini bana nao bakoki ko vivre na kimia na libanda parce que yo libanda eza susu lelo te toleki tokei na voyage oyo ya Moïse Katumbi autaki kosala na Mbandaka biso nyonso tomoni bana Mbandaka ndenge baboyi Moïse Katumbi baboyi koya koyamba ye baboyi koya kopese ake ndenge bamesana kopesa ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki ake Mbandaka bana Mbandaka bazalaka na joie bazalaka na esengo nyonso kasi lelo oyo Moïse ake mutako kipe azate esalami ndenge moko na Kikwit bana Kikwit pe baboyi Moïse Katumbi elakisi ke loi oya Noël Tchani ya 100% de pères et de mères po kamamboka na biso et koti na mitema ya bakongolais nyonso pe bakongolais nyonso bakomi kosalela yango wana toza kokende kosenga na ba député national lokola section ordinaire ezongi à partir ya le 15 septembre oyo ba député bazongelaki musala toza kosenga bo votele biso loi oyo eleka soki kutu na Gabon coup d'état esalami bandimi kolekisa loi oyo mbangu ko voter yango po mutu nyonso comme président na kati ya Gabon il faut azala de père et de mère 100% nationaliste patriote gabonais et bongo biso batu oto bandi likambu ya loi oyo pona nini te tolekisa yango donc biso pe il faut tolekisa loi oyo na mboka na biso mutu oyo ako intimider biso azate mutu oyo ako bangisa biso azate loi oyo il faut eleka loi oyo 100% de père et de mère il faut eleka na kati ya mboka na biso Moïse peuple congolais babwaki ye balingi na bango ye lisusu te Moïse tika na yo politique banda ko kipe na yo makambo ya football na équipe na yo ya Mazembe pe osala business na yo kasi soki ozotia mutu makasi okozala humilié na kati ya République démocratique du Congo okozala humilié okokima okotika mboka wana okende kofanda na exil samba benga na yo samba luka yo
ba problème minene oyo za nango na kati ya Congo kasi ozo kaka ko santete ozo sala organe na kati ya mboka na biso yebaka suka na yo ezali mabe. Moïse a komi na suka peuple congolais balakisi liboso ya monde communauté internationale to communauté nationale ke balingi na bango Moïse te pe balingi ba étranger te. Biso nyonso na sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toleki na dernier sujet ya émission na biso ya lelo oyo toza koloba Kagame aganyaka 8 millions par année recette ya taxe oyo eza kokota na frontière na biso ya Bunangana. Yangwana Kagame alingi kotika République démocratique du Congo kimia te. Yangwana Kagame tango nyonso aza kokotisa bato na ye na mabele ya mboka na biso babomaka biso bayibaka richesse ya mboka na biso. Yangwana lelo oyo babimisi oyo ezali recette oyo Kagame aganyaka na mboka na biso na ba frontière na biso lelo oyo eyebani kasi tozo senga na gouvernement a se préparer afunda Kagame na ba institution internationale na ba tribunal international potango guerre ya este ekosila Kagame il faut azongisa bozwi nyonso oye ayibi na Congo makoki nyonso oye azwi na Congo. Il faut ba compte ya Paul Kagame partout na monde il faut ba bloquer yango. Il faut ba bloquer yango po ba compte wana nyonso il faut ba zongisa yango na mboka na biso ezali bozwi oyo ye azwi na mboka na biso. Kagame yebaka okomi na suka soki ba secret oyo banda kosala ebandi kobima makambo nyonso banda kosala ebandi kobima yebaka ke okomi na suka yebaka suka na yo ekoki. Yangwana tosenga na peuple congolais tosimbana kaka bomoko. Félicitations na bana ya Goma na ndenge oyo boza kobundela mabele bo continuer na kobundela mabele. Félicitations na groupe oyo ya bazalendo ndenge boza ko défendre kasi bazalendo ya lokuta wana makambo na bango nyonso toyebi yango pe monani. Bazalendo bo défendre mabele bosukisi Kagame bosukisi M23 bosukisi armée rwandais bakoka ko progresser susu te pe bakoka ko botola mabele ya Congo lisusu te. Nde yangwana FARDC baza ko se préparer malamu pona tango bakotake ezala vraiment réussite totale pona ko botola ba territoire nyonso oyo eza occupé na M23 na ba Rwandais pe ko bengana ba Rwandais nyonso kozongisa bango mboka na bango ko pesa kimia pe ko silisa guerre pe insécurité ya este ya mboka na biso. Topesi bino merci balandi nyonso ya émission na biso. Nzambe ya lola apambola bino bisika nyonso bozwami. Vive la République démocratique du Congo. Ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo tobengaka super héros, père de la démocratie. Vive la République démocratique du Congo. Ya musée Aidi Nabala oyo azali pe ya réveil ya mboka na biso. Mama Denise Nyakero, mama na biso 100% de pères et de mères congolaises. Nzambe ya lola apambola yo. Mama na biso continue na kosalela kabiso bolamu. Tokutani na mbalasima. Nzambe apambola peuple congolais pe balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Merci beaucoup. Tokutani na mbalasima. Merci. Bye.